Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. Ozoye, est-ce que ça l'a? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya si, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya si, o bakutia bilongo, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Oh wapi. Global Express. Batu kuzana kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numero 9 na Kasavu. Bana Kin, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba. Babi agence ezaka moko. Maman le Global Express. Patrick Malovengi. À air d'ouverture, la chose à l'île de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Sana biro batu kuzali na photo. Wabili kutinda biloko ngala na Afrique. Mais oza kutuna Global Express izaka wapi? Izali sika kukunga te. Izaba na Satorus. So na Satorus, okoti Satorus. Otuni numéro 25, Rue Léon, Bandikou. Wana okumana Global Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté na biso en France, pour la recherche de la déviation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team dans l'avion. Le team dans la petite colis, dans la Express, et cela va des jours. Et ce qui est à fait, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que vous m'en avez au fouti à la poto, au salut maramio sur ma kin, la ndenge et abisso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les kaki nakin, selon boum nayo. Bandikou, Global Express, ils ont agence yasi, oh bakutia biloko, pe uzia ngo na assurance nyonso. Pour la biso awa, ils ont rapidité, confiance, non sérieux. Global Express, rapidité, confiance, sérieux. Là, si vous avez vu l'oco, c'est qu'on a quelque chose qui est en loco. Là, vous avez Express.
lelo yo Pote ya banana bamoinanga Salonga na kita lelo yo Yo banana Salonga na kita lelo yo Salonga ya banana bamoinanga Pote ya na bika lelo yo Yo banana
Alléluia,
orchestre la biso Sili. Isaac. Orchestre la biso. Moi Liloba. Liloba kaka ntango ya matanga fo tozala moko fo tozala toujours na esprit ya famille bamonga na biso ekoma mosika bafamille mpe batikala na Afrique. Donc nga naza gabonais nayoki ke papa Serge mokolo musique mokolo ba studio ebele akufeli ndeko na ye ya mwasi. Donc sengi nazala voilà naya kopesa ye naya kosoutenir ye. Donc eza likelemba soki moninga azwi tosungi ye mokolo mpe tokozanga bakosunga biso. Donc merci mingi mpona esengo mawa mpe eza na kati mais tozotombola kaka esengo mais nyonso kaka na nzambe. Merci. Maman Lombo, message à lui. C'est bon, bah, condoléances à la famille. Nous ensemble dans ma route, nous unis dans ma route. Merci. Pardon? Merci beaucoup à la famille, la présence à vous donner son nom à sur la mission. Famille, moi, dans la passe, tout le monde, c'est la maman, n'est-ce pas la caga. Quand la passe, la vie n'attend pas si tous en attendant, mais c'est un peu tous en voilà de voir entre ça la moi. Merci beaucoup. Parce qu'il y a courage la famille, pas à ma casse. Merci. Il y a le baraté, mais le là, le maman, qui est allé le bouquet. Alors, bien, interroger le bâti. Tu le bichon, mon bouquet. La famille, courage là. Merci. Bon, moi j'espère. Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa kende donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. Ozoye, est-ce que ça le cas? Patrick Malovengi, Global Express. Nakutu, bana ya Afrique, esika ya Siri, bana kutia bilongo na yo, izali bongo na Global Express. Angola, Brazza, Kinshasa. Vous avez un problème, vous avez besoin de biloko. Global Express, izali agence ya Siri, ba kutia bilongo, pe uzia ngo na assurance nyonso. Bakifuna nyonso na lokeno na Angola. Wapi? Global Express. Batu kuzana kisasa so batilio biloko awa na Global Express na poto na France awa wana ukuzwa yango na Pusujano numéro 9 na Kasavu. Bana Guinée, bana Mikili, bana Belgique, bana Saint-Etienne, bana France Mobimba. Mabi agence ezaka moko. Maman le Global Express. Patrick Malovengi. À heure d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Voilà, vous avez la photo. On dit que tu as vu en Afrique. Mais on a Global Express, ils ont ils ont ici à Koukoulmaté. Ils ont la Satorus. Soit il y a Satorus, au côté Satorus. Au tournée numéro 25, Ville Léon, Bandikou. Voilà au moment Global Express. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la recherche de la dévolution basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours été dans la colis, nous avons fait par conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien et le team dans l'avion. Le team dans la petite colis, dans la express, où cela va des jours. Et ce qui est à fait, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai pour un décès, vous hésitez que le monde a mis au foutu à la photo, au salut maramio sur ma quille, la dengue et à biso batapoto,
oleki na agence ozwi DVD na yo omoni ndenge prestation elekaki na kini selon goût na yo bandiku global femme express ezali agence ya sir oyo bakotia biloko mpe ozwi yango na assurance nyonso mpona biso awa ezali rapidité confiance na sérieux global express rapidité confiance sérieux nga atikaki biloko sikoyo nake komitikanga moko na biloko